vraiment na ba problème moko maman très sérieux nakati ya vie na ngani moninga mwana yo boy problème inaza nango eza nini na uta ekozala na mwasi na balaki mwasi na balaki na mbongo na pisi makambo nyonso famille ya papa na ye ngambo ezawa mais ye moko en tête papa bokilo nanga aza na niveau ya village nakenda kuna pe futi makambo na ye tisuka nango ye moko pe ayaka na fête tosali makambo nyonso pour fête eleki malamu tovandi calme na mwasi na ye kobota mwana liboso ya mobali mwana botamaki bien mwana koli makambo nyonso alaisi ye kokoma na moma moko boye mwasi alobi non papa tellement yo salaka déjà na chantier boye ozwaka mo bambongo lobi misala na bino ba chantier ko ekozaki leo moko mona esimbi leo moko esimba te na mwazwi bogani marché oyo mbongo oyo tellement papa za na village to solola na papa apesa yo ta mwa hectare moko boye kuna komisa ke osala ba faire kuna oui na somba mabele moko boye kuna bite soko sololi na papa akolakso ba place bien na kotaki na idée ya mwasi natali kete mwasi na ngai ayeli ngai idée malamu nzela ba idée o lelo pe to kokosala ba makala kuna ekosunga biso to mona ka lelo ke biloko belebele to mona ka ke bande comme so côté na kendengi na mboka moko boye na sombi kaka mo banzete moko boye mais tala lelo bimiselinga 50 sacs ba kompe na mbongo lelo boye zwaka ke sac ya makala eza déjà na combien na kini ya cher mais na bandi ba faire na pesi mbongo pa ya papa Bokilo no kuna ile senga ko chef de village boye ofana kutana mutu boye ofana sala boye ba histoire ibandi makambo bande belebele ofana kutana de couplement ofana sala boye ofana comme boye bafanti ti mwasi aye kokufa oui mwasi aye kokufa mabele wana pe na récupérer ngote na sovanda kaka boye nazo tala siko tangu lisusu ba makambo matange ye mwana so kipeli siko ta makambo wana ezate na vandi na vandi na bandi kozela titi tosali makambo nyonso kundi mwasi ya les papa wana pa yaki na kinya kundi mwasi makambo sidi papa wana weli sote fona zonga rapide azongi mbangu na mboka même makambo esilité tangu tovandi famille na nga baye balobi non mais papa wana lobaiki papa Bokilo lobaiki akei après 2 semaines akozonga po yawa tosilisa makambo tobimisa biloko ya mwasi tiki boye papa wana ko banda kenda mama libela obenga na numéro le kaka to sala boy makabo belebele na komi ba mikanda na tindeli ye na tindi ba maloba pamba ti to ye ko vanda mais papa ondengeni nazobenga ti aye ko loba na ngai kino nazo tindela yo ndeko na ye ya mwasi komisa ya papa leki na bango tellement bazana kini kuna bakutana na papa leki basala makambu komisio kozwa biloko ya ndeko na ye okopesa pa ya ndeko ya mwasi azo ya wana natali kaka bon tellement keza ya na ye azala droit ya koya kozwa biloko aleki ne ba papa na bango bakozala nga pe ya nga famille pe kozala mama na ngai musali na nzambe ekomeli ngai problème mwana mwasi wana ye to bandi kovanda ndako na bino yango yo mwana na yo yeyo ndeko na tikaki to sofanda to yambaki ye malamu tovandi komi na mama moko papa Bokilo aye kobenga ngai moko na numéro na nga ezalaka vers asala numéro na nga bomba na papa Bokilo abengi nga na numéro na nga moko papa aboni bien déplacer na soki batu bazawa na nga bi bon zelaka sina ko tata na chambre to solo tobandi ko sola na papa Bokilo alobi na nga bi azana mbongo ya kozongela ngai te azana mbongo wana te atindeli ngai mwasi oya yaki na ndako na nga apesi nga mwasi wana alobi na compte mbongo na nga na récupérer mwana na ye lisusu wana na mitali boye nga alobi mais makambo nini bon même pe toza bato toza na nzoto tosumukaka na biso pe nasali nga alobi bon papa na paza na mbongo akozongisela nga te ta musicien moko boye ayembango mongoi soki akei na niongo famille moto efutaka soko boyi ngai pesa nga pata ndeko na yo kaka moko nasalaki nini nazwi tangu nazwi tobandi kovanda toye kobota na ye bana mibale grande sœur ya mwasi na ngai toboti ne bana mibale ya mibali akomi lokola na 3 bana na famille wana tangu kaka toboti na ye makambo na ngai nyonso ebebi nabandi komitala mais ndenge nini boye ngai vi na ngai ezala eboye te misala na nga nyonso ezalaki bien banda kozanga ba chantier te mbongo ezozanga te mais comment kaka ke tango kaka nga na botisi mwana mwasi oyo de bana boye makambo nange beba
mitali boyinga lobi non 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 boyite nazolandela na pamba na pamba kaka suki wana te mwana oyo na boti na leki na ye ya liboso mwana nanga die merci mwana abotama malamu mais dans les vides kaka boye vandi boye bazobenga nga na musala ke mwana akwei oh vandi kaka boye bayoka muta crier tant ba yebe batala boya kweba meme na hôpital nga moko na longwa place na zalambangu na zuba moto ti na hôpital wana na komi wana uti déjà mwana bazo pesa ba traitement après avoir kubima na mwana 2 jours apamba to lala na hôpital wana en tout cas azo pe batonga te kono ba fait sobe batonga moko boye non poto c'est ba raison que peut-être tonga boye non zui batonga ba tie ba perfusion na maboko mais tant mwana bandi kaka sala neta tele maboye mwana akomi firme vérité mwana komi infirme oya kimukolo akwei na nzete te batuti na moto te loko te nini mais mwana oya nga akomi infirme nga moko na bandi komitala boye na likambo nini oyo ngai na mwana za mukolo na fandisi na tuni Dieu merci likambo nini boye yo salaki accident bombi oye na passe na ndako bien likambo bokinda ko beta bale makolo tengami boye na likambo nini boye defu ya kimukolo nga na famille na ngai toza l'infirmité toza tana mutu akunki non ni défaut biso nyonso nzambe asali biso normal pona nini lelo ngai na age na nga boye na raisonner moi ça kufi na raisonner ba makambo ko boye na banda ko sala simba te na raisonner lisusu mwana oyo akoye ko sunga ngai mais mwana komi lisusu infirme na ko sala ndenge nini pe esuki wana te ya pasi ya makasi oyo naza nango na kati na nga pe yango mutu meminga na ya awa soki yango te na ngai na yati mais nzamba za malamu moni nzambo to sambelaka asa malamu maki nzambe wana ko saka biso ti maman prophète na sana choc donc vie na ngai donc ekomi lokola donc na komi na valise moko boy donc na bombaka makambo na zoka ba choc passe tema nanga 4 jours passés na vandi na ndako na zali na place moko na ko kende te na vandi na lobi non na ko tata boy na sala ta moi merci papa merci na ko tata boy na sala ta moi salongo na nettoyer ta moi chambre wana na ranger moi ba outillage na nga musala na bomsa ngo na bandi ko bongisa loko na place dango papa po to zo éponge na biso na kati ya chambre to tsaka ka mitala ka wana c'est mutala ka na zo éponge na en tout cas na tout ça ka kuna tele côté mais na lobi na tombola éponge na tombola éponge na bandi ko kombola na zo kombola na longoli mutala ka wana na yeko mona koli moko boyi place nga na tsaka mutu na yeko mona nini moko boyi ba tia yango bien wana mitala biko moi soyo zo bomba mbongo awa obien likambo nini oyo eloko wana na yaki nango tanto na kati na bino bokoloba kete eza enveloppe papa memeli biso mais eza eloko passe en tout cas na ebité ezali oyo nga nazo résoudre eza bongo ou bien eza bongo te yango na prophète otalela ngai eloko oyo nakokai pe kozwa pe mona na bwaki yango mais eza yo mona eza chance na ngai nakokai kozwa pe mona pe na sali yango boye mais eza mabe tala eloko oyo nzambe na nga sunga ngai zoka pasi makati biloko ya boye Jésus eloko oyo ayi komona yango na se ya mbeto po to kaka nga na tiaka mutu peut-être yango makambo na nge zo simba te peut-être donc na yebi te na fongola boy soki yango mutu bakanga vina nga na fongola oyo bougie boy so yango mutu batumbelaka ngai dra oyo soki yango mutu batandelaka nga na lalelaka donc tala biloko ya boy papa bon Seigneur Jésus, il y a des choses papa pesa au nom de Jésus d'accord la Jésus nom de Dieu oui. Je suis tellement, je peux dire non emporté, mais aucun moi pété, mais parce qu'il y a des choses qu'on voit, parce que tout le temps, mais il y a 2 fois, ma monsieur, les grands navires, c'est très compliqué. Par rapport à ma monsieur, je crois d'abord qu'on relater l'histoire, début d'abord, et puis vers aussi la fin, et ça n'a pas si.
Parce que moi, dans la vie, Bible a osé, chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Quand la personne a la connaissance, il y a les camboutés, il y a un moment où on a troublé. Mais ça rabat le mot, surtout quand on est là. Et ça le mot. Avant qu'on ait la famille, il faut que quel gère la famille. Oui, comme on a cadenas, comme on a bougie, et puis tout le monde a fongo là. Donc, automatiquement, tout le monde a sait qu'il y a une mission, papa n'a pas qui il est, et pas un beau-fils n'a pas. Autre rôle, mais nous avons ça de grâce. Nous avons un Dieu. Amen. Tu vois, dans Zamboyo, à Azamakasi, tu vois, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis tu vois, dans Zamboyo, pour la révélation, Makasi, Magamboyo, et tout, et vous avez, les va dévoiler pour que gloire en Zamboyo se manifeste. Pour papa, comment on a cadena, à en prison. Hein, en prison. Donc, je connais encore. Voilà. Merci beaucoup, prophète Eric. Papa, je pense que tu as bien suivi les prophètes. Nous allons pas prendre avec cette courage que tu as eue. Parce que la vie sur deux fois, il faut toujours avoir des décisions. Quand on a m'embrouillé les canatés, il faut que je l'envoie. Et puis, moi, Koufi, papa Bokilo, a Tindi, grande sœur. Pour la Nyongo. Pourquoi pas, à côté de ça, choix de liberté. Mais il faut pas imposer système. Tout le monde a qu'on a vu, il y a Rachel, na Léa, et puis, et pas Nani, et pas là-bas. Il y a Jacob, tant il y a Moni Rachel, il a accepté pour la Rachel, ma sali échange. Il y a d'autres familles, je crois que du Colomoko, peut-être au Yébiango, Baba la rendé, Moyonapia. Baba la Moyonapia, ce bout ma passe à bombe, il faut pas pour la bombe à la moko, pour pas se la rater. Parce que on a habité Baba Molo, Nampia, tu es Zanini, puis, les Kakoufi, papa a payé Yaya, parce que papa a Coca-Cola, ça m'a monté pour appeler ça qui est bon, pour que mon ait servi, bangola. Donc, il y a un bon, on a Yémoko. Mais bon, on a errant, mais comme il est très difficile pour imposer vie, mon papa Bokilo. Ça dit, va bloquer dans un système. Voilà, dans un système. C'est vraiment, c'est, et d'abord, il y a mis balé aussi. Comment on a mis